Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo yo Panja sango ya Congo Edino image Panja sitoyo yo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc bisonya so simanango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, Edino image, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, eutaka na source. Edino image papa, Edino image, ye azwaka, tina source, ata fin fond. Panja sango bili bote mingi na balandi ya www.panjasango ya Congo balobi autrement dit Panja sango bilili balobi toyaki mwa muke na vacances là tozongeli musala webi kaka so lingi sango le panzana Panja sango ya Congo e panza masolo na yo alors yambo ko bande mission na ngai webi kaka na pesa mbote na baye basungaka Panja sango ya Congo baye balandaka mingi Panja sango ya Congo Mama Irene Bengazi balobi mama yondo soutenaka Panja sango ya Congo moralement pe financièrement soki tozali na ngambo ya Suisse na omona Ogi Champagne balobi Ogi Champagne okuluze balobi yonde ndeka to sololaki bakodoka nalo badoki te bakodoka balobi tokomona Adrien Mukiadi le full boss alors na ngambo mususu tokomona pe maman Jeannette Malangi yepe asoutenaka Panja sango ya Congo. Lelo na yambeli bino invité surprise on a bomonate c'est un jeune talentueux alors la poto awa sala la musique na ye na kuzu mais lelo na obimise na poisa po bomona ye sans plus tarder na yamba Jonathan le guerrier alors Jonathan le guerrier na posa na plateau ya Panja sango ya Congo po ko panza bon tekesi. Bonjour Jonathan. Bonjour Edino. Zo mo mitano ko? Si. Le bon makasi po balanda Panja sango ya Congo balinga mimi kolanda tabazoyoka basepelaka. Jonathan na yeba obandeli wapi musique nao. Kana Paris na City Zik ou bien na carrière na yo uti kisasa. Non, na carrière na ngana uti depuis qui. Tala mimi caméra poto carrière na ngana uti depuis qui donc boulot na ngana bandango depuis qui. Ouais. Depuis bon mois na linga di musique mais tina na kota vraiment na moi mozindo ngo pena na ko mape hotel ma boye mape na miso aba tout depuis ba âge ya ba 13 ans. To koye ba moi muke ba orchestre yo leka. Orchestre na leka na kin en fait na ndo beta na staff moko boye na bandal. Na orchestre à quartier Gandesa. Ah pas fondé Georges. Banga 2000 km na musique donc fondé Georges. Orchestre on est bimsa ba musicien belé donc na rotanga ko to ba kombote. Mais to koye bata ke musicien bimsa Bimsa va te belé, bimsa va kérosène. Orchestre on est bimsa va te belé, bimsa va kérosène. Bébé Kero. Ouais, bébé Kero ga mon roba et bin na bandal donc bimsa va te belé. Na yo moko bimeli wana. Ngamo ve na bimara wana. Bo ba mususu to ba kombote. T'es basé belé. Basé belé. À part bébé Kero, artiste mususu ba koni oto yebi lelo ba bin sa pe biso ba te à part bébé Kero. Bazali donc en fait na rôle de bimsa même ba instrumentiste ba tassima ba chanteur yandenge. Vous expliquez biso mon parcours na yo mais na la ba siko awa na Paris osani. En fait dans la comment na première Europe na accéléré malement on a ma banchik donc il fallait des alaka au vent en mboga mpayate. Ouais. Pour ça il faut moi boulot en même temps boulot na ngape na musique des alaka. Na rosa boulot on a changa te fallait na continuer en chic. Na continuer chic na 3 ans après temps on a vidé. À mon équipe na jusqu'au diplôme na validé ngo et en même temps boulot en même temps accéléré sur ma musique. C'est quoi la musique au sala ndeni? Kuimba kana simanda kunde zaka ovandi no kaka kozoimba imba na yo to za la groupe moko intégré na Paris ya. Na groupe ka moko on intégré en Paris ça bana lumière. Ça bana lumière. O va beta ka chez fondé. Va beta chez fondé papa na se fondé donc à part bana lumière na Paris na groupe monté intégré pour le nyo ba mona monté. Bongo soki aimé la laisse le la proposer que kubeta nae.
Nogolias. Talaka Wengit. Oui, Wengit, bien sûr, mais. Ouais. Alors, proposer un sentiment, bien, je sais pas. Pour s'intégrer dans le groupe, na Wenge pour ça, vanda. Ah, c'est un groupe, hein. Pour avoir Wenge pour ça, vanda, on est quand même solo, oui. Ego kanga masolo na kwa na ngoma biso pe to kanga pe masolo na kwa na bana lumière. Ouais, bana lumière. Ah, tout cas. Tu vois bana lumière ça accompagné na combien de musiciens? Bon, en fait, normalement na yo ba chanteur basé belé ton ba benga déjà pour fonder mo ba ton ba bana lumière. Eza ndako eza bana lumière basé belé. Na ba nsusu yo ba leka batikala ba leka na ba obazoya na ba obayaka mais tant on a eu na intégrer na travail na bana mai o na travail na bango tous en junior tous en fanel énergie na fanel ba nsusu na fanel donc des alaka je suis pas à la binosi ouais na Guy Chapelle nsusu grand frère Guy Chapelle même vous qui non bien et qui est bientôt travail tranquille est-ce que tu connais kata moi le moko te boye pour se faire ça pendant ça Congo et se faire ça fonder des pouvoirs bidji à se faire la moi mkayo kata moi mungongo kaka et là on est sur oyo monyo ko sala o se faire ça ba fanatique nao navandi nazelaka bolingo ya kigadi sena lobaki ya kozanga melelo azongi te yango etikalanga basusi antema nanango bazoluka abotolanga edino image bananango bazoluka abotolanga fondé féroce mais obi que ça thème vraiment bien merci tala zo ko zo mono ba maya baredi bon aza idole na yo quoi ouais redi aza idole nanga redi aza idole nanga donc na linga ay trop à ça la musique ya bien pour ceux qui na sona oyo ka banze moni sala nga pe ça go bien hein aza grand wa mokolo en tout cas la CPL quand même faut sa reconnaissance la moto lingaka ouais ah si mais na yo ka yo na la qui dernière mission na yo oyemba kilo ko mo boye o c'est mama et maman na artiste musicien moko ya Kinshasa na kombo ya Cliver na yo kisoma morceau problème on ngoyo kango tango ba déjà Cliver maman Cliver mutayembango mais na pela ki na émission moko et pas ya collègue na ngai osalaki na ye et puis ye peso so oyembaki morceau wana so ba morceau ndenga na koyembela mo muke po bango tendeni ni fona e bango parce que wana eza ba bloco de travailler en trop donc na bana ko sala ya trop moi na mai en fait ndeka na lobaki et pas muta intervenir quoi magi na ebisa magi la balançoire ici pas lobaki la balançoire lobaki que il faut azwanga il faut kaka en fait ngana o sala polémique na papa wemba te ni na orchestre papa wemba eza pe polémique te c'est pas papa wemba mtayemba sala vocal wana eza musicien papa wemba parce que na eza déjà betami papa wemba caméra ouais et betami papa wemba mutu to lo bamba moko vocal wana ayo kango déjà na vive la musique ayo kango papa wemba musicien ya papa wemba oui c'est vrai musicien papa wemba parce que betaki kuna a intégrer le groupe wana Cliver amasalanga Cliver amasalanga to kolinae to sangana to travailler ensemble donc na orchestre na ndo beta na quartier tant na longwe na orchestre wana et ça là ici que kolungwanga batu tu bakei orchestre panzani orchestre fondé orchestre zaki yayo te orchestre za ngatenga na kuna na zaika chef d'orchestre chef de répétition zara guitariste na biso bozo mali la soliste siko vocal wana Cliver sala zaki yayo vocal wana en fait na rôle ba vocal wana ngam na bana travailler ngo yo zo travailler ngo non za yo te eza vocal na rôle ba eza vocal soliste mtape sanga soliste mtape sanga eza ni yanga ni ya Cliver oui ya vocal ya soliste mtape sanga est-ce que tant tous autres travailler des alaka kapo tous avez déjà moi ba timbre moi pas ba ligne moi na Cliver qui va songa la zate pas au sala on sait pas zate pas plus on a peine au sala ya bandengo même pas tina bana lumière au lieu de ba bleu au sala na pas kolango oui na personne a été na bike na simona ka mutu ba sala ke lo wana sala eza bande bongo donc il était na sima oga eza te lo ye to ka ba koka jo mbelo wana te oga sala le ante ya vocal wana soliste mtape sa biso apesa ngango après des alaka mwana maya bendani
aki osala test pa papa wemba pour tous les musiciens tous les bana malongi bayebi mamna lobo na yebi yo pe parmi bana malongi ozaki na kati na bango parmi bana malongi na za kati na bango te mais na assistant na travail na bango po ils plaisir quand même ya mona mtu bo travailler na intégrer groupe ya munene viva la musique eloko lezanga ki ko intégrer groupe quoi viva la musique to tant Cliver a longwe oui tant Cliver a ke intégrer viva la musique wana osaka wana Cliver a beta shenga a longwe shenga wa je beta pa na yo ouais en fait a longwe te aibsanga bi aibsanga po bon tu vas bien en leader leader na longwe te na ko lukanzela na ko lukavi awa maramtu ateye ko ezanda kunanga po orchestre na comme lango bandel module bi na bima même premier fréquence star na l'an 2010 mutarobo yango ko ta te ko za ba archive tikati na bantenne a ya solo wana ouais ezali ba image to yali to ko mona ngo ba image yali problème te même nan ndenge na ban orchestre na 2007 ba image ezali maramtu banda tous les leaders ba bima na ba bandal ba yoka ba masolo donc Cliver Marcela tout ba yoka ba yebi masolo Cliver musicien ya guerrier Jonathan guerrier leader ya solo wana ouais est-ce que nene Cliver atola na biso lelo atola na biso est-ce que on se perd na malobozo bana te mais esali ko to plaisir ayoki ke mutuna asali moi image mo boka tangi ko kombo na ye ya solo wana esali mama na plaisir mais lelo Cliver lelo Cliver azo akomi na niveau mususu bile Cliver akomi na niveau mususu akomi na niveau moko yo nazo okano atteindre ngote quand même parce qu'on a yebisa yo ke Cliver azara sous na viva te akoma Cliver avant même ngana ya Europe Cliver azonga ka mouvement azonga mouvement pa na yo atiki papa wemba aye la mouvement na yo amema Jonathan leader oui amema même nzembo azola ngorien na obi ko kamusanga so ba pesa ba t-shirt fini na ebiter bleu on a Jonathan kamo parce que Cliver atiki compagnie munene po ya pa na yo amena ba image osaba ba image même tina ye poto ba répéter na si ma sœur a kekin na mito Cliver to sana mission de Cliver apa na yo na groupe na yo ti lelo bon atiki papa m'a polani elle tina te en fait groupe langa leo na rolo ba etenga maman nge parce que ba vie ba na bandal ba détruire ga mouvement parce que yo leader yo mo leader uzano kuna terrain te mouvement neni tibuti mais ba bomi orchestre te ponga na vivant ba bomi mais Cliver azali ka kuna bazaka orchestre na biso tozanga ba mam tout l'état et bibiso mukunga na rozala wana na kitibo donc orchestre ko kufa te ponga mona vivant ya solo wana obike ba artiste o baye bana ko koleka yo baloba boyinde solo bate ti mais tant na loba boy na za na ebi lo na loba na yima na loba obi maka mozolo ba siko poto na ndo vandi boy mouvement na kini ko zo vivre ndeni bon bana mai na loba vérité quoi bana mai ba travailler ali société na siège chez biso et comment na ngoka ke ba kanga mikuna na kwa ba kebo yo kingani asali boy ba benda nyo ba sai toute façon déjà na monaka déjà basi ba boîte déjà ba msu ba côté par Sele Blaise Boula ba côté pas Blaise Boula ba animateur ba tasima ba chanteur ba msu basé pas ba JDT ba msu ba kota et pas ba B ba msu soupé ba mwanga na moi te que c'est pas na ngo parce que yo mo leader na bango ozana na terrain ti comment orchestre ko exister bon en fait orchestre panzana na rolo ba orchestre et panzana pe grâce pe à ça par rapport à bureau de tamola bien te azo ba coup de fil ndenge na ndenge parce que président yo mo président notre no côté non il faut pas lire rapide bazaki na siège na bango ya orchestre belé ba siège te surtout na bandai même collègue moko ya maison mère anozo ba fimbu bena na bandal wana a senti plein moi ça moi pas petit wana mais collègue to ko ba ko monete collègue wana mais collègue wana zo fimbu po abi mikolo sikoti kaka te anozo ba fimbu ba plaisir ça mais tanga to ko ba pe ko mona eti boko so bomba national yo leader non le bela ma parcours na yo mais collègue azo fimbu wana est-ce que fondé bien te collègue azo fimbu wana fondé bien te ah ouais t'es fondé bon après na évité se fondé par Oyeba Oyeba payer pour combo bah obligé par Oyeba mais comment mais est-ce que la bien te na évité sur Oyeba mais pour ta combo elo les ans pour ta combo zo banga te na banga nani oh peut-être otanga kombo zobanga ati babenga nga guerrier pamba te mais guerrier siko guerrier okotanga kombo wana te bo to le kala biso kote wana te to le gapo na otanga komonte na PC gaz ayo kana asuste ya solo wana to musika te na epembeni
Ah non, je filme mon collègue moi maison mère na bandal. Tant hôtel au bozo aza komiye bagé. Yebi na bureau na staff na mam na tout ba yebi. Et cause c'est le temps. Hein? Et cause c'est le dit. C'est le parce que c'est le bandal. C'est le azana sinkin. Et bon on fait le go là pe bandal. Fait le go là na yebi tenga na bi faire mon yangiringiri. Yangiringiri. Ouais, mais après mingi bandal des ala kaka ba umba des jeunes tout ça là. Tangi langa ba kombo ti oyo bimisaka kombo ya mais ngana ye baloko to la panza sango ya Congo panza e panza na kaka mais loko boyi na yo moi to insister pesate ngande na posa tanga kombo nete pro mesate to le tangi ba kombo ko ba mena biso yewana te promete moi to tanga ba kombo bele ate parce que na yebi ko boyi polémique oza muto linga batu mingi olingi bandal na bandal kimbondo oye na inga suka oui oye na inga suka baebi ba côté ya église ACK église mo ya mukuna baebi artiste mo boye bon en fait eza chez bango non chez bango kuna te chez bango pena donc chez bango pena artiste la vandaka na parler chez bango répéter pas chez bango oui tout ça peut musiga te na chez biso on a ressenti ba frappe bana kini bayebi artiste oyo zolobela malgré tout oboyi kotanga kombo bayebi yemwa à se sentir que balobeli ngai bon Jonathan nena to développer mon qu'est-ce que na niveau artistique déjà c'est bon otangi sali ba parcours na yo ndenge za la kaka siko na coupe bana lumière ezo évolution ndenge ni au sentir à l'aise na coupe bana lumière dans se sentir à l'aise moi bakale za te zaka bakale ke leadership bazo bowe la te bon awa leader eza fondé so za leader na kwa na yo pona bana lumière leader eza fondé ndi muto asola kana biso yo sela ngaki leader yo nani yo za nani mais boyo kanizali kanisa tout biso tout sola bien donc contact to garda contact biso tout non c'est bien yango ya benga bolingo c'est bien bon vous avez préparé le roni na bana na groupe na staff na bana lumière rien to préparer ma belé projet Zébélé to sola qui ont déjà fondé faut quand même pour ça moi par là qui ndeza la kaka moi par là qui ndenge za parce que nga déjà na studio fondé ça nga lobby il faut tsanzembo na maso to sala malgré na manga na zo sala il faut tsanzembo na maso to sala to préparer na si na Nicolezo ya ta mususu zo biso kutu na studio déjà donc studio préparer déjà blora bien siko zo préparer comme la niveau ni album na les albums to single single ya maxi single comme la niveau nini na koloba nazana mais si tout va bien si Dieu le veut ti anesi là ça déjà chanson moro ya secret à la vie eza texte moko ya nani akoza juste ce producteur to yo moko sa na propre moyen na sa na propre moyen na ngai na ba soutien na ngaka ba eza paiement si eza paiement po depuis na ya déjà na sala ngo déjà eza juste ba soutien car ya ba vina nga chuke lomboto mona bandal car lomboto donc il va staff na nga ya Belgique Quentin Samouraï grand frère propre baonde ba yotindika ba otsa mabo malé siko côté artistique banani ba contribuer bon en fait côté artistique si moi déjà na rôle ba vina nga Betenge soliste ya simbela nga déjà chant ou non bimisa simbela nga ngo le reste abanzi mo mususu na travailler en pe na ba la las base après ba fait kanya ma pa za wana zo simba ba osimba mamto eza raté que il faut na kanga maso ndeni tout le monde a to garder contact bien pour continuer à la part mais on a pas ça producteur normalement oui il faut contacter M. Borel Manena Nzimbo Kosi Malto M. Borel oui bien parce que na kolinga Borel M. Borel a produit les unes a produit bien cartouche a produit la danse montana pourquoi pas yo
Pourquoi pas? Il faut mettre ta porte. Si. KS Prod, beta KS Prod, au monde va coordonner à KS Prod et puis demander le beau quoi. Peut-être pour Sungapé ou pour Sungaba jeune. Si nous avons besoin de soutien obligé. Mais peut-être un message pour la Messi Borel. Ayoka quand même. Messi Borel ayoka moi, ayoka petit. Naïbi tant on reçoit déjà bah. Et puis on a fait la mine banda lui. Ouais, nayoka kawa. Oui, peut-être lancer mon message ayoka dans mon message ça. Yo, dans le studio, a préparé single na et donc moi on a eu petit na pe ya bandal. Ceux qui m'ont soutien et au ça la moi bien donc ils sont simbi petit na ndenga nzambe et au ça la pena bien. Ah merci. Bon, moi liloba suka pour tout kabona biso pour kalaté dans de kono ba ça la répétition na bango. On est là baka moi message à suka pour tout kabona biso. Message à suka des aragères tout ça travailler toujours en abana na bana lumière na bakulu na biso ya Victoria Leison. Tous les vendredis vraiment on a salle Citizik boya belé boya découvrir tout c'est ngara boya déception manto inabino rara ko boya vraiment musique ya bien na quelle était place mususu so inde tigara donc boya yo zabina musique ya bien eza koto musique ezola la ndera na nda wa fondé na salle Citizik tous les vendredis toza na métro Hoche donc bah bien on musique na métro 2 minutes kala ga si 2 minutes kaka donc dès que bimika on a 2 minutes comme mbala moko donc bimi métro je suis ngambo ya droite na yo tenga mimité et sika obunga bute na ngambo ya l'éclair so zape na port de Pantin eza musika te moi bambote na bato lingara mingi poto clôturer émission bambote na ngala on peut savoir fait na ngam empereur mi campere Arnaud Tingasi staff nanga ya Suisse staff nanga tout ya Belgique surtout en plus le jour anniversaire nanga na suis déjà ba coup de fil na bino ba message na bino ba promesse na bino le toi mbela pe joyeux anniversaire joyeux anniversaire Jonathan Guerrier joyeux anniversaire. Mais na bosa lite Jessica Tilanda balobi Tilandos pe anniversaire na ezaki lobi ha toyembela eko ye tolandanga na ega le 23 na le 24 mais toyembela taji joyeux anniversaire Tilanda joyeux anniversaire Yayo Jessica Tilanda yo ebika que jamais malgré ozaki bakuti ba texto ndenge ezalaka kaka mais ozwi yango suna ndenge nzambe na jour na ngai bambote sika ozali bambote ebele trésor dito ditomen donc nabosani bino te bastaff na ngai tout vraiment boosoutenir motu na bino male molomolo nsima mikolo ezoya edino image ozwanga mpe na studio nde tozotravaille nde toprépare single na bino si fin de l'année chanson na bino bolingaka trop secret à la vie ozoyaka na trop te bablo akati bablo wana bolingaka wana napesi mpe conseil na kati ya nzembo tanke mpe messager oyebisi mpe bamwasi na kolege bami bayeba olikambo yango biso tokabona leloko ya songa yeyeyeye mama ya bana na ngai engai yeye kumakukele bapiti ndoremawa zonga ye papa ya bana na ngai naleli yoyoyo mokila yokenda mboka nayebi te zamba nini ebombani nalanda naluka pembe ya lider natuni redia misi na ngai ye soki bamonelinga fidele na ngai te enga lidere maonga nabeleli olobaki na ngai okozonga ambula mikolo leki ozongi te kino image alingi akoma koyemba bambula mikolo leki ozongi te enga yeye Charlie Mboshana mawa lokombe siksenga na belelingo ezalaki Jonathan Guerrier alakisi mosala na ye oyo asalaka mpe oyo azosala
Alors, Jonathan Tokabo na biso ha. Si si. Mbala simona zona studio quand des alaka to parce que souvent teke des alaka. Bon, Mario Alves, Koulou tout grand frère propre à Salam Ebele. Merci beaucoup. Hommage Panza Sango ya Congo. Merci to kutana mbala sima. Bon, émission aussi nango. Na pesa mbote. Lobi na pesa mbote na ngala 200 pages bater na biso ya Victor Elise Santa. Otelanga lisusu na Inter Mokonzi Rambito première kasa na biso longo balobi ye côté management kitoko makasi Didier Lalas balobi Didier Lalas ye mutu amemaka biso na Mozindo Gejo Star Belena kande ezalaka mbote lisusu na Ogi Champagne balobi Switzerland Okuluze kande toyokalaki ve na ngai Shaidana la princesse double mbonda azala biso balobi Louve na cité Zik ndezala kaka fondé de pouvoir Bidji la camerounaise management ndezala kaka pendant sango ya Congo baza toujours musana yango balobi nani Veliane elle-même Veliane Ndona. Oh là 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 là, babi magila balançoire pe na pesi mbote ndezala ma collègue na pesi mbote na ngai na blanc la Beyoncé balobi Blandine Osako toujours na temps balobi na pesa mbote na ngai la Jessica Tilanda logique pe bazali na biso longo balobi émission na biso to pesi mbote na Oasis beauté naturelle balobi timbre fiscal ndezala kaka balobi so bolingi kokuta biso bona na biso mingi na City Zik parce que kokuta na l'air nyonso Victor Elenson eko répéter eko beta ndule nango awa na City Zik babito na 18 20 rue de Presse Saint-Gervais métro Hoche salle City Zik balobi okuta Bidji na management okuta fonder les pouvoirs ndezala kaka balobi Louve Edino image tokomona sitoyo Panja sango ya Congo yo Panja sango ya Congo Edino image panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, Edino image, bolanda yango, po yango ezana makambo ya solo, eutaka na source. Edino image papa, Edino image, ye azwaka, tina source, ata fin fond. Panja sango bilili